Pire mutafalite mera mutabatutu fali ndesko asota premier azali nixel musicien wa benga to s'entraîner mais tout sur la héritier à part faire rigolo n'atteindre message à faire répondre à tes mais mon attend les canaux émission na autre tu as sur la tête éviter pourquoi dans canon na tout comment mais ba polémique na bango za na qualité écoutez mais soit mango à goût Ama meza bitumbe lele eza bitumbe. Arrêtez la musique. Arrêtez. Katazoba. Kozala musenzi à part le fait que eza mabe mais kozala musenzi naye ko comprendre que ezala rapé don et eza na bato bazana don ya ki musenzi bandeko batali mbote toye lisusu Katazoba la chronique Intello Bollywood TV Eagle Woman la gourou du temple la maman des aiglons nouveau numéro et ça la biso qui te connaît l'ingito partager moment au Kakanabino la Bollywood family restons ensemble il y aura pas de souci Abel Bollywood makamboye amama makamboye ngana kota kelasi na bukaka biki na suka na maternelle balinga batindanga mosala soda na kufa na bitumba na mboka na kimanda kuna koma kobeta miziki na lukaka mbongo ngana ko décourager telelele toke pona ngana ko décourager telelele simbai yo na ko décourager telelele oh my god babi musenzi otira la musenzi nakota kelasi na bukaka biki na suka na maternelle balinga batindanga mosala soda na kufa na bitumba na Goma na kimanda kuna koma kobeta miziki na lukaka mbongo ngana ko décourager telelele yo na ko décourager telelele simbai pona ngana ko décourager telelele na bwakangunda na poto mindele bapimanga mukanda nzambe nazonga kini na koma kobeta mindule na lukaka mbongo na ko décourager telelele simbai pona ngana kolanda telelele iyo na ko décourager bo na obimisango quand téléphone de la noce stade de France à noce stade de France na boaki siro bo yo tito nango courage boyi bate bandoki boyi bate tito nango courage na boaka ngunda na poto mindele bapimanga mukanda nzambe nazonga kini nakoma kobeta miziki na lukaka mbongo na ko décourager telelele toke pona nga na ko décourager telelele yo koyeba musale sala kelengi moko boye. Alors de quoi va-t-on parler aujourd'hui mesdames messieurs to bendana bagungulwa matoi bagola bozana kiti boya bopusana no awo bozana kiti bopusana no awa nana bagola bopusana no awa nana mama nanga bangulwa nani asala bano yo nani asala bato yo kozanga succès ezalaka nde pasi boye koluka base na makasi koluka succès ezalaka nde pasi boye bosalaka soni ya population bozalaka la honte ya nation moni nation congolaise bino bozala honte de la nation bagolois na bino na leader na bino bozala honte de la nation Martin Bakoli kaka champion na biso ya boxe mwana Congo lokola mututu donc moi appelle vidéo ka ya WhatsApp na Martin Bakoli yango wana bango bamoni yango actualité ya bango Martin Bakoli azopesa faire actualité en plein concert ya ING Arena en plein événement ya ING Arena
Mais cet artiste est fini. Yeah. Donc, comment on a un niveau, yo? Eh, Nzambi. Au moins, il retour ya wera. Ce qui vient besoin mon ango blague, pour comprendre. Hey, tala, ngulwa. Ce qui besoin mon retour ya roi, so bo mon ango blague, ya wera son, pour comprendre jouango. Ils a passé, ils a passé makasi. Même si au banda wera son a zongi. Mon a bova comme na problème. Si vous avez la place, vous avez base. Maman, appel vidéo. Ya pamba. Si vous avez tout na Martin Bakoli a bengi. Si vous avez benga ki na yebite talinga pete. Maramba miki. Bo solo li na WhatsApp. Si vous avez sali capture d'écran pour panza na internet. Si vous avez appel ya ba président, bazo appel ya Macron. Batu bazo appel ya maman première dame babimisa capture te bazu appel ya bakole babwaki capture mama na ebite en tout cas na ebite ouais golo to comme na niveau yo. Donc, comme le niveau qui appelle kaka ya pamba ya Martin Bakole, beaucoup missi en dirait affaire d'État. Mais vous souffrez, les gars. Vous souffrez ou ils ont mon na ki batu baza na souffrance, baza na carence yelo moko boye. Un petit a Fali. Fali n'en fait pas un tabac. Tala, bobombela bagolo place na CNPP. Eh, le wabe mikolo ils ont réuni na on a TikTok. Bobombela bagola place na CNPP, pardon. Bobombela ba en place kuna. Bazo mériter une bonne place na CNPP. Nazo ebate pourquoi appel ya Martin Bakole et comme une affaire d'État. Lokola ba moni Barnabo ya Bwaki Fali et pendant l'internet bango pe bazwata Martin Bakole na bango. Moi la bouffe a souffrir de la carrière ma belle. Pendant que bazo sepela Martin Bakole bazo ebate que faire un album moroté ou figurant na top meilleur album na Snap na France. C'est-à-dire qu'un album moroté ou est marqué marché du disque français. Bango ba sepela na bango appel à Martin Bakole. Ah Zambé. Alors tous on a na vidéo ya Martin Bakole tozonga na on ba dire na ye Bakole a lobi boye naza mutu abatutu ba polémique na bango na ninga kota ngote naza mutu abatutu Fali nde mutu asotaki premier en tant que aigle a contacter inga to banda ko s'entraîner mais na solaka na ba héritier na solaka na ba musicien tout mais na musicien moko kaka ya Musenzi na benga ya yambate ki Musenzi yango wana oki maloba Martin Bakole ki Musenzi yango wana alobi bien na solaka na héritier abi ba héritier de ba solaka déjà abenga mona bova yamba ete ki Musenzi na complexe Fali sikoyo asotaki premier abenganga tout s'entraîner. On va analyser les dires de Bakole. Parce que bango bazu yango kaka Fali asotaki premier, Fali mawelisa oui. Fali awelisa parce que ayebi ko comprendre valeur ya batu. Nayebi sakabino chaque fois que le seul artiste congolais ayebi valeur ya makambo, ayebi valeur ya batu pe valeur ya biloko, izalaka Fali. Alors bien le seul artiste oya contacta qui pour ba s'entraîner. C'était Fali. A solada batu belé déjà. Fali c'est quelqu'un oya yebaka ba valeur ya batu, ayebi valeur ya makambo, ayebi valeur ya biloko et puis esili wana te. Ayebi kokomisa makambo na valeur. Ayebi kotia batu na valeur
ayebi kokomisa eloko na valeur. Alors abandaki déjà komona monter ya Bakole. Ayebi que ça c'est déjà un nom. Nakoki nanga ko se faire entraîner na entraîneur basé belé na Congo. Il pouvait se faire entraîner par bateau belé na Congo. Mais ayebi que nga en tant que Fally Ipupa, drapeau ya Congo humain, le drapeau humain. Ce qui n'a su un fils du pays au père tout ça la fierté à Mboka Libanda et que il se fait entraîner par Martin Bakole, c'est déjà une marque. Au moins des Fally amona amakam. Fally amona amakam te le roi bakizengi yo appel vidéo abengiye basololi rêve nae kokisami. Vous parlez de quoi, vous faites quoi? Bachako bazo déranger ma belle. Kozana bachako na lupango eza problème hein. Ba perroquet. Pardon bad. Bandeko batali bolimbisi to bokola ba perroquet na lupango bazo déranger fort. To meka ko supporter parce que kokende oyebisa bango batika makelele na ebite so boyoka na langue nini. Alors, on poursuit. J'étais en train de dire quoi? Voilà, Fally, c'est le seul artiste congolais où il y a la valeur ya motu, il y a la valeur ya makambo, et puis il y a la valeur ya biloko. Il y a la komisa motu valeur, komisa loko valeur. Il y a tout ce que Fally touche devient de l'or pour na clan ya bagolois, na moi na bovin. Tout ce que Fally touche devient de l'or. Succès oyo Bakole azune internet c'est parce que ba mona na Fally e ba moni na fere nde pesi o epesi soki batikala ko mona Bakole na Fally te ba moni mba mona fere na appel vidéo sans impact ya osakanate ne sabino sans impact ya osakanate baso la pena wata poni wata sali capture d'écran te tala musenzi otikala musenzi mona bova musenzi ya tongo. D'abord, yamba batu na téléphone te. Depuis yamba Bakole, il a fallu amoni non na Fally. Nde siko amoni ki akomiko yamba amable. Au moins niveau ki musenzi zala na mwana wana. Un bon musenzi ya tongo. Abenga yo yamba te, abenga yo yamba te. Sikotanga komina aigle a combien important alors que Solani diana ba héritier batutu ozomona yepona ya kanisa sozo yamba téléphone te a bimasko superstar nzoka zoba kizengi kozanga ko yamba téléphone ils en manque ya respect. Un artiste azaka toujours opérationnel, ils en manque ya respect, ils en manque à professionnalisme. Téléphone basala ngopona oyamba sko oyamba kate poani. Tu as oyambi okufi et puis c'est obésité et ça lui bien na carrière na yo oteki 100 000 exemplaires moins que ça lui bien lol ki musenzi ya mwana bova yango maintenant carrière na ye na seti lelo elo musu te ka ki musenzi na ye moko nde maintenant carrière na ye na place wazawana ki musenzi. Alors tous on a makambo malunga na banda koloba parce que basenzi ba otikala ka basenzi lelo Bakole a combien important pour à travers na Fally yango akomeli important tant Bakole azako benga e azako yamba te lokola komo travail na Fally akomi siko mutu bakoko yamba na téléphone weki musenzi ne place vanda yango wana. Héritier solaka pe atangi pe héritier ba solaka héritier asali yango problème te comportement ya basenzi ka boy bakenda pe nulle part ba otia makelele 2 jours ka esili nango baleki na makamususu ki musenzi. Alors tous on a makambo j'étais en train de dire Fally ayeba ko pese loko valeur ayebi valeur a batu ayebi pe valeur ya makambo. Pourquoi Fally pour passer laisser entraîner par Bakole? Abi bien que Fally muta benga kinga tout s'entraîner. Fally a koki ko s'entraîner na entraîneur ya makasi koleka Bakole ya danger ya minene ya somo.
Mais pourquoi il a ciblé Bakole? Parce que Bakole était en train de monter. Tovanda ikabre bou Bakole a bibi. Komba ngwa bundaka suna nani na kipape mamba sporté. Bakomba Bakole komi partout. Bakole. Ça fait déjà un nom. Omunde ba Francis Nganou baza na ba Cameroun. Bisope tokoma na Martin Bakole. C'était tout à fait normal. Et aussi une façon pour lui à valoriser un enfant du pays. Parce que imaginez na palmarès ya Bakole so kalobi ke na coacha Fali. Imaginez ce que ça peut faire na CV nae. Et ça c'est Fali qui sait le faire. Na CV ya Bakole so kalobi ke j'ai coaché Fali. J'ai été son boxeur, son coach pendant et Matsi de CV à Bakole. Et tozongi pe na côté à Fali. Ce qui Fali ba moni ke il se fait entraîner par Bakole. Quel Bakole? Le champion là qui a battu c'est que il a un bon entraînement. C'est ça que Fali voulait. Oh, mon abovan, tikala ko mona te. Soka milinga etondi na cerveau. A tikala jamais ko mona makambu na anglais o. Jamais. Yango azwaka ba reste. So Fali ali a tiki yaki ko lokote comme important. Bilokos. Bako bata bilokos. Bagola bata bilokos. So Fali utiliser a tiki bako bake lokota ba eteka bilokos. Buy low cost, je crois, ils ont bon. Low cost, vente à moins cher. Bilokos. De faire ena batunaye, bata bilokos. Oh, fallait boire katika kande, ba on va récupérer ba ete kana bilokos. Alors, Fali, je disais, il ne fait rien pour rien, parce que Fali atalaka combo. Au moins, na monde à showbiz, na monde à business, y a ne lo mote kontaloko la combo na marque. Notez bien ceci. Y a ne lo mote kontaloko la combo. Il y a des entraîneurs qui sont plus forts que Bakole. Et ils ont un coach ba l'équipe Bakole une expérience na makambebele bako coacher Fali, mais Fali a choisi un nom. Et c'est important. Et dans Ebisabino pourquoi? Il y a une vidéo sur YouTube awa, na la bino image nango, capture nango. Voilà. Batsaka image à DiCaprio na ba vidéo nango. Vidéo nango yango na titre nango vendez-moi ce stylo. Vendez-moi ce stylo. Voilà. DiCaprio yewana. Asimbi stylo, azoebisa mutu. Vendez-moi ce stylo. Alors, na kati ya vidéo, ya vendez-moi ce stylo. Elo nini, balobara na kati. Bazoebisa bino ba règle, ya commerce, ya koteka eloko. Vendez-moi ce stylo, c'est juste une vidéo pour na kolakisa biso. Comment est-ce que il y a des éléments oye poussaka motu na vente. Et la vidéo moko oyo ezolakisa biso ke tango bato batekaka eloko batekaka nini. Et puis tango bato basombaka eloko bato basombaka nini. Na domaine ya commerce, d'accord, na domaine na business, na domaine na showbiz. Ya na ba élément oyo bato basombaka. Alors parmi ba élément oyo bato basombaka, eza élément ya liboso eza batu basombaka une histoire, batu basombaka une marque, un nom, batu basombaka je crois un service so na bosanité. Allez voir la vidéo wana bo comprendre pourquoi Fali Ipupa alingaka toujours kosala makambo avec des noms, avec des grands noms. C'est très important dans le monde ya showbiz, très important dans le monde business. Combo est très important dans le monde de business. Ozomona. Et ça na mutu moko. Ka baebisi vendez-moi ce stylo. Abino stylo eza stylo moko bien ekomaka kitoko, eza na encre nango, esalami na Chine boye. Mutu mususu azwaka stylo wana bimoni stylo oyo. Le roi Kingandi. Eza stylo oyo abandaye kokomela. Tango abandaki peut-être qu'on s'adresser na être moko le plus cher oya bandai kolinga. Au moni que histoire déjà ya ndenge moko te. Ba élément eza ndenge moko te. Alors eloko oyo kotinda motu asomba stylo wana. Ezaka teke ekomaka bien, eza na encre moko ya bien, esalamaka na Chine. Mais c'est l'histoire qui est derrière ce stylo-là. C'est le nom. Et des grands vendeurs
des grands commerçants, des grands businessmen, baby que les gens achètent plus l'histoire, le nom. Moutayo Kalelo que Fally Ipupa se fait entraîner par Martin Bakoli. Qui est Martin Bakoli? Le champion qui a battu tel. Même si les lois pour l'anaï, à Bébisage, il y a un petit qui est ferré. Ça fait déjà un an. Yépe Bakoli, la CV, il a entraîné Fally Ipupa. Ça fait un an. Yango monaka, ce n'est pas pour rien. Fally, aïba ko repérer bata combo. Soka tel yabi, ça c'est un nom. So da poussé na tout ça le logo moboy et au simba. Yango monaka moi mbali wana tout ce qu'il touche et comme or. Ozomona. Le fait kaka ya ko s'entraîner, Fally à s'entraîner na Bakoli, nde pesi gaz oyo et pesi na internet. Si Fally ne travaillait pas avec Bakoli, ata sali ba live, ata sali ba direct na ferry et le belo rote. Omoni siko esika produit comme cher. Combo. Ba pesi yango combo, ba pesi yango sens, ba pesi yango valeur, mon produit comme cher. Produit comme na valeur. Bate Bakoli a bengi bo paniquer bo panza on a ba raison mobimba. C'est Fally qui a fait que comme bongo. Et ça c'est la touche de Fally. Aujourd'hui, Martin Bakoli pour se vendre, il suffit que j'ai travaillé avec Fally, j'ai battu un tel, j'ai fait un tel, balamoko comme cher. Automatiquement comme cher. Yango no moni vidéo wana ya vendez moi ce stylo. Na monde showbiz, il que contaka lo kombo izate. Yango mona Fally akokai ne koza ba entraîneur mususu ou ba yebanité ba pe makasi, mais il a choisi un nom. Kombo eza na rôle makasi na monde showbiz na monde business. En tout cas soko ko salaka business un jour, okotaka na monde showbiz et que za moto landaka ba kombo te, etalio. Ils ont parmi les règles du jeu. Ils ont parmi les règles du jeu. Les règles du jeu, qui m'a angoté. Bakota rande na kati. Pepe so makambo. Ozomona. Ya omona galelo. Omona mutalati Versace azoganga. Alati Gucci azoganga. Po ni nzoki alati mama tongelanga aganga gate. Soki olati o papa taille. Papa taille. Baganga gate pourquoi? So alati Versace azoganga. Alati Dolce azoganga. Qu'est-ce qui fait de ces vêtements de marque là et comme ba marque? Basala ki loko, basali kombo, basali lo moko bo epesi célébrité al etikali bongo et comme un vêtement de marque. Na tout mon vidéo moko fi moko sali vidéo abi, elle était choquée à mon akibilo wana tout basala en Chine. Mais oui. Et ça la en Chine. Bazo yango ba latisi yango connotation moko boy. Versace c'est comme Versace. En quoi Versace c'est ça Versace lelo? Est-ce que ce que je lamba Versace au katiango e katanate na ciseau? O tie gilet e katanate, o tumbi na moto e tumba mate. E tumba ndenge moka na ba t-shirt, y ba 2000 francs, ndenge moka na ba jean y ba 500 francs. Mais Versace c'est Versace. Qu'est-ce qui fait de Versace Versace? Voilà, c'est l'histoire qu'on a mis derrière, c'est l'esprit qu'on a mis derrière. Ozomona, yo mona lelo ba otekelo Versace moko boye, ata ya faux. Ba tilo cher pour le moko boye ya 2000 francs, ozo o écoute ça na tissu makasi kemba mezo lingo somba Versace wana ta ya faux. Voyez un peu. Donc, biloko tout mona ka ya marque, ya kombo. Yana batu basala ka poke la ta kombo wana. Bati une histoire derrière, bati logo moko derrière, bati star moko derrière, bati lo mona sima. Mbala moko ekomi cher, ekomi loko marque, ekomi loko kombo, ekomi cher. C'est ça le monde du showbiz, c'est ça le monde du commerce. Ya moni Fally ne fait rien pour rien. Ozomona, il ne fait rien pour rien. Yi kombo, alandaka pe ba kombo. C'est tout simplement ça. Et si koyo, okokende pas mona bova, c'est tout ce qu'il ignore de toute sa vie, de toute son existence. Ya makambo ayebite. Donc banda ba bota une existence ne mobimba, c'est des choses qu'il ne sait pas. Makambo nyoso. Yango mona kabuzalaka lokwa bandindi. Bakola abengi bo panzi na ba réseaux sociaux bandindi. Nabité. Ka ye mutango bozo komisa danger lelo. Abanda ko benga ya zo yamba te.
Kimusenzi. Doya banda omona na eteke o azokoma champion. C'est le moment ya koyamba ye. Parce que epesaka makambo. Soki oza na monde ya showbiz, oza na monde ya business, et que ozoluka makambo ya kombo te etali. Il faut toujours chercher des noms parce que ekontaka makasi na monde ya business. Ekontaka makasi na monde ya showbiz, kombo omonaka. Martin Bakole, c'est un nom. Fally Ipupa, c'est un nom. Qu'on s'entraîne bango mibale, ça fait quelque chose. Ozomona, y a rien pour rien dans le monde de showbiz. Y a rien pour rien dans le monde de business. Y a ofélé la raté. Il faut quelque chose ezala. Alors, na ba artiste na biso nyonso, moto azana lisu ya komona bongo ezalaka aigle. Bakizengi bamona raté. Bazelaka so fallait amoni potentiel quelque part, aye a solliciter ango ekomi sikwa elengi. On eza tout simplement kozala kizengi, kozala zoba, kozala musenzi. E ana kombo musu te bo limbisa biso. So kombo musu ezalaki nde to benga ona kombo wana. Meza na kombo musu te ka otoloba. Ki musenzi nde esalaka bino. Bozalaka na ba maître na bino. Bareniaka boite ponani. Bozana ba maître na bino. Basalaka ba sécurité. Bakombo na bango paye bani, mais sans impact ya nyama. Sans impact ya osaganate. Et Bakole qui va appeler, et comme il est là l'impact. Pourquoi? Parce qu'on l'a vu chez Fally. C'est là où vient l'impact. Tala, oui bien impact basala ango, succès basala ango. Ya moni bato bavanda na bandako na bango bova bazela succès ou tali kole ko ya ba okemba. Ba ye bosale lokote. Ba ozela sko succès et la bango lo wa ilo moko uta likolo lo wa man ndenge koyaka na désert na Bible. Bazela succès ko la bango likolo lo wa man. Ba biteke makambo basala ango. Ils a passé. Soki Bakole asatachaki na yena Fally te. Alinga tikalaka mwana mboka moko a défendre biso na box. Toyebi mais sans impact. Zak Mwekasa yewana, c'est un Congolais. Zak Mwekasa, c'est un boxeur, on a habité sur Atika Kobunda. Mwekasa, c'est un vrai Congolais. Un boxeur, à Bunda Salamakambo. Mais au moment que Zak Mwekasa, ba yebi ka ba yebi. Na Bakole, au sentir pena que Zak Mwekasa ça n'est moins effacé. Pourquoi? Parce que à Salaga championnat, à Salaga carrière na ya boxe, à Souka na moye moko. À tout ara na yemutu te. Soka tout ara Fally. Ata lelo. So Zak Mwekasa bia yaka tout a Fally. Bomo na ndenge ekende. Donc c'est ça. Martin Bakole soka kutana ina Fally te. Ndezo bundaneka ba komba ne to reconnaître ka mwana mboka, to na mwana mboka moko bundaka ba komba. Basé belé bana mboka ba sa fierté libanda sans impact. Basé belé ba congolais ya diaspora ba sa mamba minene, mais impact le roi Bakole ezati. Pourquoi? Parce que ba touti Fally te. Ozomona soka moko lubika ka ayaka na milieu congolais abandi ozalazala na Fally bomona makambo ndenge okende ya neti bazizi makukula bazwa makambo po batutaka Fally. Ozomona ba congolais o babete ba football na ba pays étranger ba luka ba musicien te basuka na bango kuna on les connaît hein? Toyebi bango to kumisaka bango pe mais omona ke na communauté ba pe un impact te neti ba oyo batutaka ba musicien. Ba pe un impact teneti na communauté na biso neti ba o ba tutaka ba musicien. Ozomodo impact Bakole e uti e pa Fally. Alinga zaneka champion. Alinga bando beta ni ba makofi na ye azobunda ni ba komba. Mais tu ngati wana mona kaka c'est un fils du pays, c'est une fierté. Point barre. Mais en plein oyo bozoya na ngona ba réseaux sociaux oyo Fally mutapesiam. Donc quel que soit besoin rosala na ferry boy bakaka euti pa Fally. Donc Fally muta certifié Martin Bakole pour Bakole a vendre na communauté na biso koma oya komio, c'est Fally qui l'a certifié. So Fally atika ki na musika kande na ebisibilenga zaka un enfant du pays qui fait la fierté point barre. Et a Fally bengi ya biyo fo ya ozona makambo a bengi ya zui makambo.
Ya moni bakoli akomi nzambe na monde bagolo. Parce que tout ce qui vient chez Fally et pas na bango ezaka nzambe. Fally aza lokola Europe, fait ya lokola Afrique. Mondela koza la SDF na Europe, aye na Afrique, chef à cabinet. Batie roi, batie mukonzi. C'est ce qui se passe et pas artiste oyo. Mungamba moka kolongwa pa Fally akepa feri ba otie na bureau a feri. Batie DG. C'est ça. Donc pifo utakande côté aigle. Trésor Congolais ko expliquer bien loko nazolo ba bien. Simple porte-parole et pas Fally. Aya pas faire directeur ya marketing. Est-ce que y a marketing? Charge les en marketing. Ba pesa y direction ya marketing. Un simple porte-parole et pas Fally. Trésor Congolais. Porte-parole et pas Fally. Aya kana ba TV le BPC programme en mouvement. Ake pas faire mbala moko grade à likolo. Au directeur à marketing. C'est ça faire. Papa Bilokos, tout ce que Fally jette et pas naïe komara vendable. Mikolo kombone komi wana Papa Bilokos. Faire muta Bilokos. O tout Fally aboaka ka ba déchet et pas naïe ko biluka ko teka ya cher ya ngona. Nde bakola komeli bango cher. Abanda ko yamba ete. Lokola liquide j'ai pas Fally a pesi makamba certifié. Amoni ke o akomi mutu suppose so mutu aleki pa Fally se ke a mutu munene. Ndia yego yamba osika komi mutu ko basala mona Trésor Congolais. Comment un simple porte-parole ya groupe akokendo koma directeur à marketing na groupe mosusu. Sikoyo défaut ezalaka pa na ye soki eloko euti pa Fally ekomi pa na ye basepeli tango baotikela bango yango baoyeba so elo baosala nango te. Manque ya vision. Tu vas voir, quand Fally va se retirer de Bakoli, faire un basuelo rosa na Bakoli. Ma belle problème n'est à la kawana. Donc, aux hommes, on a penaki, c'est prouvé scientifiquement que moi, na bovin, a sans vision. C'est prouvé scientifiquement. Ma preuve est belle tangible que moi, na wana, a sans vision. Fally a sauté que premier pas Bakoli parce qu'il avait une vision. Oh, comme il est là. Maintenant, lui, il approche Bakole sans vision. Il y a un moment où il fallait lâcher Bakole. Bon, il ne saura pas quoi en faire. Problème n'est qu'à Yangwana. Aïba valeur est batute, aïbi valeur na yemo côté, aïbi valeur est l'autre côté, aïbi valeur est bévénémenté. Aïba pété l'eau ni neosa na eloko. Elo ni neosa na moto. Aïba raté. Tout ce qu'il a fait, il a koyembi sa ilunga. Danseur a commencé chanteur. C'est tout ce qu'il sait faire. Et le voyez baka yangoan. Fally a travaillé na Bakole, a pesi Bakole notoriété ou a kominango. A bakise lié CV. J'ai entraîné Fally Ipupa. Fally Ipupa, la méga star congolais, le numéro 1, oui. Et bakise lié CV. Mais tu vas voir ce qu'on fait, il ne saura quoi faire de Bakole. Une fois que Fally va le lâcher, a oye belo rosa na Bakole. Problème na unde yangoana. Diamant na maboka mutaliboma. Diamant na maboka mutaliboma. Comprendre? Zosko diamant pesango siko Didi Kinoa ni to Eric Mandala. Omona siko diamant ndenge esa musana. Mais même diamant on a kana maboka mutaliboma. Distraction yaya. Tosuki na biso awa. Bonne fête na Martin Bakole. Bosa bo sepela na ebie. Lokwa sa uti pa Fally akomi yamba mable. Bo sepela na ebie. Tosuki na biso awa. Arrêtez la musique. Arrêtez quoi?